Bah moi dis quoi lui Michel Akei, il faut yépe akende. Bon, Lucas Dauphin. Atali batutu ba toi ba mayele oui te oya ko boya proposition na biso. Bozwa Vanipié wana traîna kana matongi wana na galerie d'Ixelles, mon commissaire président de la République. C'est un Vanipié. Moi je le connais. Je marche pas mal. Moi soit au Kanga, il joue à Kanga, je n'ai rien à perdre. C'est un Vanipié. C'est un Vanipié. Non, il n'est pas président de la République. Président de la République a raisonné que ma belle est en Bokananga. À cause ça les locaux yazo salawanate. Ozo signé d'accord a signé na Nairobi. Donc vous avez ma belle tous à l'essentiel tous à tranquille. A signé partout passoire. Congo comme passoire. A ko reprocher maréchal nini. Mobutu atikala ko kabata ata centimètre monté mais heureusement j'ai confiance à parole et révérend pasteur Ekofo. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Président rwandais Kagame, Aza Elongilokwa girafe. Il ressemble à une girafe. Na démarche, na temps na moni bati les tapis rouges ba jour. Na bina zata na bombe na kide ko mi boa kakanga na etokufa. Parce que je n'ai plus rien à perdre. Ça va pas si mon vote. Ah de yaya. Tala likama mabele et ça la passe. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Omoni mutoko akisinjo ako. Ba vivaka pona ko kemande. Non tiko ba likambango pour 100 € à ko soutenir mutu. Kofi Lerambo qui est mon ami, mon frère, il se venge. Nenga linga kabeta yo arenawa et que ça pas marché. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Les Kissinger et tout Bakubumabango, ils ont trahi la nation. Omoni maréchal Pété à Zalakao. Est-ce que, comme on est venu comme boulevard Moko maréchal Pété, parce qu'il avait trahi la France. Donc, trace naïe koutika la kate, bate belé bazawana. Même Nani Hippolyte Kanambe, comment on a coexisté dans l'histoire du Congo? Et Kabila, pardon, Tshisekedi le fils, comment on a coexisté dans l'histoire de France? Tshisekedi le père, Namona ba bande, Azaï coopéré ba Rwandais depuis longtemps. Comment on a coexisté dans l'histoire de France? Le père. Banda Kala. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Mais Fati, il mérite pas. Ma belle en boke kei. Donc Vital Kamerhe soga zawana parce que aboya ki kote kamboka. Voilà, aboya kote kamboka. Na Fati Mutaza congolais, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, azote kamboka. Na ye mutaboya ki même soga za étranger. Ngana préféré ye. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Lucas se ressaisir. Un autre jour, tu parlais, s'il s'agit de mourir à cause de mon pays, j'accepte, mais tu n'as pas accepté. Parce que tu appelles les sanguinaires là, tu l'appelles, le bourreau des Congolais, tu l'appelles mon frère. Au sommet, on a appelé Nilotique, n'a bantu à cause de ma frère. L'obé langanan. Et rôle ni yozo joué wana. Margué ba multinational ba si manaye. Mais jouer ta rôle à Lumumba. Hein? Joue ta rôle à Lumumba. Baninga tango kokie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Pointi coin mototeo tolo bela vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Voilà, tu passes bien partout dans Dagabiso à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino Nyo Sobandeko Bozoben Gabiso partout. Souci Nabiso Zalaka, nga penda na lobaka na Tolobe la vie so mutakoti faut
bimana eloko moko eza te moto kotika émission kaka te awa na tolo bia biso moto akoti mwa binaki no bato nyonso babimaka ozwi mwa eloko moko. Merci na grande équipe à Tolo Bella Ville honorable 4 fois prêtre Washington grand pays naminique Eric Shimanoka linga acha movoto mingi soka moni ebwe bango pa asepeli puis no c'est Agostino Masosa papa social soko moni biso boye. Je répète encore son cadre il faut comprendre était à Tozana 13 rue Joseph Dijon na métro Simplon et pas de konabiso Andy Riss na lobaka chaque fois consommons congolais à ce yo c'est la moi na moni balicha bien ba costume bien vraiment là tu sur mesure hein, sur mesure ne balobaka voilà. Andy Riss habillère de play habillère. Il y a la Tarba Play, à Solare Pekitoko, comment ne pas citer. À son votre bonjour. Bonjour. Bonjour, le grand journaliste du moment. Oyazo Yambangai, na Bobo Topé na Bondeko. Tozali Awa, une fois de plus, et pas à Andy Riss, la bière de tous les pays. Ezali, rue Joseph Dijon, numéro 13. Paris 18e métro Simplon. Oya lingi ya somba ilamba ya malunga. Doko ngana la tiawa. Ayawana Joseph Dijon. Chez Andy Riss, la bière de tous les pays. Ya mon voto. Alataka awa. Pino banso. Bolande exemple. Pe bosepela nanga mingi. Bota muto azongi la kilamba des fois. Te pona na kacha boutique. Ya wana zolata. Ba bazo pesa basangwa lokuta ke na na lata ke ngwanzu na kede ngwanzu ata mukolo moko te ni Turki na sombaka awa epa ya Andy Riss akabela ngai pe oya okabela ngai yango na beta ka forme o nzambe mutako kangate et puis nazo senga lelo na nzambe prière moko ya muke kaka to prier o tata nzambe yo zali nzambe na biso nzambe abile ko binso yo nde muto keli likolo na se okeli pe biso bato poto diriger ba nyama to diriger biloko nyonso oza na kati ya mabele nkolo ngai mwana wa yo musumuki muto ya masumu ebele nazali kotatola lelo na kombo na yo nazali kosenga na yo opesa ngai puissance opesa ngai makasi na marché sur tous mes ennemis. Na sengi na yo nkolo. Opesa ngai makasi wana. Soit soki nga na kokite yo oyebi nini okosala na binemi na ngai. Oyebi eloko yo kosala na bango. Pona kosukisa Seigneur. Totondi yo botondi tokumisi yo na mwana wa yo Yesu Kristo. Na basanto nyonso baza na yo na likolo. Totondi bino botondi. Amen. Amen. Osambela bien. Très bien. Na osambela ndo sambela bien. Na sambela ka bien. Yango moni banguna na ngatu. Ba okokanga te. Moni leo na sengi na marcher sur bango. Oya zana po ba kozala banguna. Ebele okutu na salama bete. Na ba oyo nga na sunga bango. Jésus-Christ de Nazareth. Ezanga. Oyebi Jésus-Christ abikisa mutu moyebi mutu okona Lazare. Mais Lazare akanisaka lokola Jésus-Christ abikisi ye akufa lisusu te. Tango amoni ke liwana ekomi pembeni. Donc deuxième fois bikazo kufa. Asali nini? Akepa ba petit congolais. Ba petit ya banzala wana donc banda tongo alete ukamata utindele 10 euros. Wana na wana. Lazare. Qu'est-ce que et pas ma petit congolais. Ba petit anzala, ba petit ba matadi, ba vanta ka wapi ba petit anzala ka ke zala soko pese 10 euros donc pas la mobali. Oh. Bon petit vanta sur matadi yo ba petit bon. Petit anzala ka matadi. Baza partout ba petit anzala. Ti potoketi na matadi. Ti ba petit anzala. Soki ba pese 10 euros, akwe ko dénigrer ndeko na ye. Congolais za bongo.
Vous comprenez? On dit libanga na comprendre. Ya libanga. Ya libanga. Ko beta ye na mutu à comprendre que juillet. Vous comprenez? Ba petit à congolais nzala ya pasi ya souffrance. Ba petit wana. Ba keneka ko senga ka banda tongo ti butu. So ba bwa ke diero abandi ko finga na vie na ye oyo ya ye baka depuis kala. Oyo aza congolais lokwa maladie ya ba congolais yango wana. Trahison. Akoki ko bomande ko na epona 10 euros me batu o ba fianga wana nzoloba bazwa yango ka ba 10 euros ba 20 euros et l'autre côté baza corruptible na mbongo ya mike ba ka ta sonité ba fianga mutu ba c'est que yona yebo yebani te akofingo ndeni na bi eloko na se ponga na to yebani te to etala nana to mbona na te yo ye na ye nga bi to kutana na vi to kutana. Oiti na pas grande. Pas grande ngo tata mobimba. Papa mobimba. Nga zaba na buta na poto. Nga buta na Kongoti. Bana nga tu ya mikolo bazaka awa. Batangi ba classe, bako jouer ba rôle bino bozo jouer ya salité wana te pour na 10 euros ozo finga mutako bota yo pour apesho 10 euros ya kolia. Eza péché. Ole mbongo ya kindoki. Nga bako futa mbongo te pona na finga mutu. Boyo kaka soni di to obi ke boko bo sambo na poto ba petit pona ba di over o ba finga ka batu aussi montant belé bato banana on bato tous on sujet bato ya poto rôle na mwe koma soki ba reprocher likambo ya zo sala mabe ole avanda a raisonner que likambo yo ba lobelinga na changer yepe na tour na ya ko ka ko répondre te po bike bako contre deuxième fois akamati ba pecho nzala ba pecho kishasa nzala bako ko finga mutu pona 10 euros 20 euros bozo raisonner te que lobi ko ya poto boko za bana biso ko beta bino ne tiba bo mabino po ba bota mewa il suffit ba beta tala na la sabino testo ya pamba ya ko beta bakamane bako ya 40 50 yo ko bundala 50 personnes bozo raisonner te pour 10 euros, 20 euros. Il suffit de yoka. Journaliste au finga qui est. Nga penga ye. Oh. Donc, finga biso. Oh. Donc, tu es ici bien. Na répété bino. Nga, comme on a pas grande. Et lingoloba, papa mobimba. Naza mwana mukete. Vous allez le rappeler ngati. Asha votre tozo on a besoin de sujet na biso. Ok, s'il vous plaît. Léona Yambio, pesa biso no ba kombo na yo nanu po ozape ba na ki su pas grande bi po to benga ngo déjà mais yo nous en ba kombo combien ah ebele mutu nyoso misenyo sa pesa nga komo ngana yebani j'ai un carnet d'adresse j'ai un nom et une appellation d'origine contrôlée acha mon voto pas grande acha mon voto koko ya Londres. Acha mon vote, le Bogart qui vit dans Paris. Acha mon vote, il était de la partie. Son habit dans l'endémission aussi, la cara toujours le Wakombo. Alors, Ngande a comment qu'on salabatu. Ceux qui n'ont pas au tamboli n'ont bienté, le 27 février, na kundio. C'est quoi, yo tcha na 7 heures? Nani? Ngate ba makambo na tchaka na c'était parce que yo yene tu ko mekanga itango ko mekanga na collection ko za le côté devant ngai ata le côté ata le lamba ata na ba mapango ngavana ya gombe na vana ya gombe na sumba pinda kuna gombe na vanda kana na Luanda na vanda tu na Mutamba ozo comprendre bendako petit na moko akende kuna yibi na otanga kombo na ite po balo aza complice tanga mais batu musunde mo bazonga kawa bakende na hotel wa mabor ba wapi do bi mabor ya lokola nani mfumu kento de leka mikonga mikondo bien mikonga do bavanda hakuna no mabor zande kote kuna oh nga keno mabor te na oka ba wikuna so ke mais c'est la mort oh na mabor oh donc aux Monaco comparaison n'est pas raison nga na vandaka na gombe na ndako na nga na poto na sumba pendako na Voreal voilà tout ça la boy nga lingi to betano masona biso lelo acha mo voto na lingi lo to sono pona mboka na biso
parce que tu sola sur makambo nyonso mais tout beta no le mo masola mboka na biso. OK. Mais pour nga za moko ba balobela makambo mboka batu bayibi nga bayibi et makambo zo le kalo na mboka na biso parce que tangu Kabila zalaki na no mono bando samo émission pe ndo lobela sur bakaba mboka ya mo makomba Kabila ya na mono tout mais banda fait Tshisekedi ya on dit on ba pena sous makambo na penate. Alors silence nous d'abord pour nos makambo les apprendre. Merci Omoni Kabila à partir ya Bokechu wa Yambo naka koyeba ke aza congolais te. Ah oui, bah on a parti à Bokechu. À partir à Bokechu a pesi comme on a que monsieur Kanambe Hippolyte Kazemberembe. De yé moutaye koloba comme biso tout pe tous les congolais comme to ka na muno kwa Bokechu. Alors le quoi biso to na kacha kondima pe to na nzambe to mo ke akosité. À partir on na bandi ko tele mais garçon na atia Congo à genoux. Maye la bato ici la tout koloba wati. Au monde intellectuel, mais comment le roi Zoba va chuter? Ti biso diaspora, to teleme lili kambu. Kabila dégage, mindele batabi papa. Oza su emete, il faut kende. Mais, lukela biso dauphin na yo. Joana Salanini, a taliban politique congolais nyoso, a luki o azaki mayele te. Aluki azaki assoiffé d'argent. Ou azaki ko rêver ba Weston. Ou azaki ko rêver ba costume serré. Donc atindaki ba benga banani service. Oyo talaka makambu ya batu. Service de renseignement ba ko se renseigner, ti ba ko mona ke parmi les politiciens moka zawana amayeleti atangate ezaki nani l'actuel président. Moi, na quartier Nangaï. Donc, Kabila qui a tini batuba luka mutu, après baké zo mutu. Parmi les politiciens, tini bakende ki nani na Suisse wana. Mindele ba bisa ki lukela biso, mutu aza mayele te poto ba ko diriger ye, nde to diriger ki yo. Aye ko pona, Tshisekedi le fils. Mais ngai, excusez-moi, so na lobakate, parce que j'avais confiance. Nabi moi na mboka ye, na yebiye, azala bien dirigé. Ata ya tangi mingi te, mais entourage na ye. Bato maye le bazanga kati. Mais wala pe atamsuka koloba mwana ya muta munene ndenge wana tanga classe. Wana tamsuka batuka baloba na bango. Non. Ils ont tout vérifié. Mindele bato zo pia ba témoignage. Bakenene ba ikolo ya lobaki omoni aza mutu nanga ta to kuta na Bruxelles to pesa ba mbote na mambo to kuta na to vandi pe table moko mais ngai na yebaka te ke mwana mayo anatanga te ngai kasaka tanga chike aumeli na poto troti mais na yeko mona petake na minute de na loba na yoka soni pona ba émission nanga liboso ba ke to pesa eton na kaisa ke pourtant on a masolo na msuna za ko ka tambola na petit Guy Michaud que le jour où moi je deviendrai président de la République je vais faire arrêter Hippolyte Kanambe. Mais na kamwa ki tango ya comme président premier discours na ke Kanambe aza partenaire na ye et le kelanga ye na bino tam so sa baji toti kela na autant na swala na batu. Mais aujourd'hui, dans mon que bateau on a pris raison. Oh. 3 ans yango. Yo sona na batu na kati oui. côté là. Nazo côté là yé. Na lo baki ayu mate. Po ba vidéo ezali. Ayu mate. Abalusa masolo. Mais ti azo continuer. Oh aza partenaire nanga. Oh ba nyamulenge baza ba congolais. Oh ba mais non, moi na ma ya komokende mabeti. Il est l'opéra la qui a commis Kobenga, un grand sanguinaire, celui qui a tué beaucoup, 15 millions de Congolais, Banassia Mabele, violé nos mamans, nos petites sœurs, nos nièces, y compris nos neveux, pour violer la cité, violer la mibale. Bizarre fort.
ils ont abusé des Congolais et Congolaises. Mais Kabila no bien asmo photo. Tango yo vanda na boyo ka mutolo bakeno banyamulenge babande ko na biso sala konde. Ya na uka pasi mo koma miso kitanga pa lo ba on na Londres. Na yo ka pasi banda wana na boya ye penande na boya mabela mananga. Po eloko kana ko zonga na mokilité ezaka mabela mananga. De toute façon la pauvre dame elle est morte. Vous comprenez? Na mona kiti na bi erreur grave. Na ko comprendre que ba multinationale ba poni muto aza na mayele te. Et bon c'est comment parce que là na tout monde vidéo moko boye bande ko na Rwanda batu na yope. Bazo ba que non to za na biso ka bandeko. Biso na ba Rwanda to bandeko. Tant mon vidéo ne salonde. Otangeli ko mamu tuté. Chris Njora ba kena na ba Koffi Olomide ba onyo sokuna ba komi kokumisa bino ba Rwanda bazap na bandeko na bango. Omoni muto ko Chris Njora ko. Ba vivaka pona ko kemande. Non tiko ba likambango pour 100 € à soutenir mutu. Koffi Lerambo qui est mon ami, mon frère, il se venge. Nenga linga kabeta yo arena wa et que ça pas marché. Na colère wana azonga komi ko ba ke ba Rwandais ba bande na biso avec les 15 millions ba kufa. Soki bazala ki bangwa ba kula ya linga ka dimango. Vous comprenez? Tout ça là juste. Omoni maka mususu nzambe towe ko konte na nzambe mususu pe vague moko mbonge moko boy ko ya. Tu crois que ba toi va ko résister? Les qui sinjura et tout ba ko buma bango. Ils ont trahi la nation. Omoni maréchal pété azalaka. Est-ce que comme on a venu moko comme boulevard moko maréchal pété parce que il avait trahi la France. Donc trace na ye kutika la kate bato belé bazawana même nani Hippolyte Kanambe comment on coexistait dans l'histoire du Congo et Kabila pardon Tshisekedi dit le fils comment on a coexisté dans l'histoire de France Tshisekedi dit le père na mona ba bande azai ko coopérer na ba Rwandais depuis longtemps. Comment on a coexisté l'histoire le père banda kala d'autres traitements c'est que utakala et banda kala ozomona na lobaka te pona vandaka na baki fona tala histoire ndenge ezokende na moni mwana mwasi lokola petit to babali akapondu na losonani Tatiana Osango azolela devant le plateau pasi ya mboka na ye eleki makambo ezosama na Congo. Okasa ba Congolais ba en politique congolais batanga te. Nazali komona petit moka zo le kawana Daniel Safu. Na zwaki pena ke na garçon yo ana carrière politique a bien. Tozui oyo mususu aze ko sala lingala nani bande oyo komona na bosani. Zakari ba Eliezer. Ala kisi penda véritable face na ye. Abande pe ko zo corruption ba samba nini pe anga sana ke ndolobelo na télévision depuis tango sa ba émission na lingala wana ngala yeba ka ke ba ko zala ba traître bazo tala kama bumu na bango vi na bango eloko etika na ba congolais o ba diaspora ba binote ba to ba femme na bango ba na ali il faut ko sala lokwa bandibu ba kangi pe mwana en otage ba bomiye pour la trahison ya mboka. Vous comprenez? Oui, nous sommes d'abord à ce moment où le Bélara, on tenir sur un candidat sur à ce moment où on dit à qui parle. Non. Yaya. Na vendre la caoutchouc 4h du matin. Si. Na mon yango. Yaya, na uti kotala ngo. Patrick Mouya yazolo bake. Non. Ba Uganda ba kochite. Bazai pa na bango. Mais Kalate Pasteur Konde, que je salue aux États-Unis, Joël Konde, a tindeli bango peta ba bande que bota la histoire yango yo. Maman Muluba, a tindeli bango lisusu ba bande que bozo boya ba changer sous version. Nan soki général moko aze longi lokwa ba écolonie ba muteke mwana diambala. Limbisanga mon frère, so oza original pour na limbisanga.
azoloba ke ote to sola est-ce que likambo et les kabo trouvé qu'à président de la République bongo les deux chambres hein rôle na bangoni Lukwebo soki baati Lukwebo et l'autre là Mboso Nkodia rôle na bino nini bozo tala kama bumu na bino maintenant on va commencer à égorger vos enfants ici Mboso Nkodia za na bana wa tozi mutu mususu azaka premier azaki ministre affaires étrangères oya kende ko signer que nani kombo na bosani Chibanda Raymond Chibanda ake ko signer ba corps soki na Nairobi que oui ba Rwanda tuchi ba na droit ko contrôler Congo ba ko kokota na Congo nde balingi oui ba Uganda ba ko kokota na Congo ndenge balingi Chibanda tata mobimba ne tio mukolo nanga komo ko signer accord ya ndenge wana bakanga ki yote arme zaki na mukongo na yote omoni muto tozo bake ayiba azana prison comme nani mobali ya Amida Vital Kamerhe a perdu qui poste na wana ya nanoyo juste parce que alobaki que non Barwande ba kokote pa na bisote eloko ya zo bete la bolo ezambongote mais franchement il a défendu quand même il a défendu aujourd'hui on peut tout lui pardonner parce que mingi ba ibimboko bakimi pourquoi il faut retenir kakaye si c'était moi ndena sinabi vérité que il est en train de purger sa peine à cause parce qu'il a combattu contre les Rwandais. Uzomona. Donc ngai na komo benga mwana mboka Vital Kamerhe. Il y a Robert Biongo, mon vieux Robert Biongo, mon vieux Robert Biongo. L'effet ya koboya fédéral. Monsieur le président Barwande ba kokota na mboka biso na ndenge wana te. Donc Vital Kamerhe so azo subir makambo azo le ezaka po ateme makambo. Ateme ak makambo. Ah donc c'est que so Vital Kamerhe ateme makambo wana nde sikoyo balobi na ye signé que o démissionné tala ba vidéo ngana tala o butu nyonso et puis pasteur Joël Konde nalandaka ye pasteur nalandaka yo et pas na yo et pas na zalaka cultiver nde pas na yo na koma ko tala ba musu na tala ngote ba mususu baza pour Fati baza bato kaka batia bango Fati afutaka moi $200 olo ba bêtise mais Fati il mérite pas ma belé en mboka kei donc Vital Kamerhe soka zawana parce que aboya ki côté kamboka voilà aboya côté kamboka na Fati mutaza congolais né à Kinshasa grandi à Kinshasa azote kamboka na ye mutaboya ki même soka za étranger ngana préféré ye mutaboya côté kamabelwana bango bakoli na Kinshasa soka zoi na Rwanda to na Burundi kuna zali babenga nini bien accueilli mboka na koma attaque nani Kazemberembe nani notre ex-président comment il s'appelle Kabila Joseph lelo ayaki na 27 ans okanisi so azoki na bamboka ya uta ozala dépaysé mboka na za Congo actuellement aumeli tronde na Congo hein et comme mboka na ye netinga lelo na sali 45 ans en France et bisanga marqué que nazo le la Congo est-ce que c'est pas nanga et pas nanga c'est la France je serai enterré ici bana nanga bazaliawa mais les jours J ba ko déterrer ba corps na biso to kozonga na Congo ba Osman na biso kozonga na Congo neti ya Maréchal Mobutu kozonga pe Congo. Vous comprenez? Donc, tant aux hommes, on a les loyaux, on a besoin des okende. Comment on appelle que Batubabunda pendant 37 ans, il de pèse. Maman, il de pèse, ça pour nous, on a Coca, moi. Voilà, il de pèse comme un fanatique aveugle. Taliban. Comment on appelle un tapis à bango? Aïbi Kopesa. Bazan la position fixée. Malgré 37 ans, battement na basan zeta limité wana ngana utaka poto na mwana bango. Parlement de boy banda wana na 7e rue na sa banzete wana. Banda toza bana mike, ils étaient là. Tiba musu wa komi ba koko bazara kaka wana. Mais bazo ba bien un peu politique, on dirait parce que mwana wana yé. Tala makambo nani papa Ngwanda lobi. Il faut arrêter cet enfant là. Moi, je suis côté Kamboka. Mboka Kei, première fois dans l'histoire du monde, voisin na yo,
akotisa basoda na ye na mboka na bino bakontrole bino tina bagénéraux ebele ekomi partagé côté mosusu bacongolais côté ya kitoko oyo mais occupation nyonso yango wana ti likambo Bokechu azolela occupation o Bokechu aza motema mabe non Bokechu azomona aza élu de Dieu azomona réalité un visionnaire que Mabele ezokende il est bien informé yena pasteur Konde balakisana ba image à l'appui ya lokuta te mais Tshisekedi a décevoir à niveau 0 donc yo undima qui c'est-à-dire ngana mona ki croya ki na ye na moni mwana mboka ye c'est-à-dire ndenga zai kolobake aukanga nani donc quoi d'abord na maloba na ye na maloba après dans ye wana parole voilà mais tango na yoki kakake nani Kazemberembe azali partenaire fiable na ngai ça m'a étonné. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être ça sabager pour Kangaï. Approcher, pour connaître ton ennemi, il faut l'approcher. Na mutu dans la kaisa kindengwan. Aye na Londres, oh, Baba Nyamulenge, Bazaba Congolais, ayoki sonité. C'est-à-dire, pour Nani Titi, pardon. Donc pour l'intérêt général, plutôt pour intérêt propre, aye na famille, à cause côté Kamboka. Fati Beton, Bojuna Yozo Ibana Congo, et que ça 4 générations. Après toi, c'est fini. Parce que peut-être au Koufa, Bakobo to la Nyoso. Au Moni Chombe, au bien ambassade à Congo Nabiso. Et là, il y a quoi Chombe. Après avoir pillé, bah, minerai à Chabakuna, à l'époque c'était les Katanga, Aya Sombi Banda Koubani, Mobutu a tout récupéré comme ambassade. Au moins, Mandakunayo et comme ambassade. Merci pour l'aide aux autres Congolais à Kosoma Bandaku et comme ambassade. Vraiment, ils ont yoté. Ils ont une bonne famille au Kokomatina niveau on a que Ote Kamboka. Bon, on a que ça la monine. Au Kolia no yangote. Donc c'est que tout ça problème sérieux dans Mboka. Donc un problème très sérieux. Mboka Keyi. Ba Zambia, bazozo part na bango. Ba Tanzanie, bazozo oya bango butin. Rwanda nde kututolo bate yende kolo ana 300 km. Mais batango est-ce que tu accuses bango na ba nationalité wana ba Kabila, ba Vital Kamerhe, pour ni bango bandima parce que te Kamboka on te tout monde on le pas moi na mboka imo. Non. Mutu na mutu yaki na mission na ye. Tabatiaki Kabila le fils. Ba avec atangate. Bako diriger. C'est lui Michel qui dirigeait Kabila. Ti nzamba yoko longo la biso lui Michel atika la kala étiquette na musika. Ba moni le quoi lui Michel accueilli, il faut yepe akende. Bon, Luka Dauphin. Atali batutu ba to ba mayele o te o ya koboya proposition na biso. Bozwa Vanipié wana traîna kana matongi wana na galerie d'Ixelles, beaucoup monsieur le président de la République. C'est un Vanipié. Moi je le connais. Je marche pas mal. Moi soit au Kanga, je joue à Kanga, je n'ai rien à perdre. C'est un Vanipié. C'est un Vanipié. Non, il n'est pas président de la République. Président de la République a raisonné que Mabele est en Bokananga. À cause de ça, les locaux ont salawanate. Ils ont signé d'accord à signer à Nairobi. Donc, vous avez Mabele, tous à l'essentiel, tous à tranquille. A signé partout, passoire. Congo comme passoire. A reproché maréchal Nini. Mobutu a tika la kokabata à ta centimètre monté. Mais heureusement, j'ai confiance à la parole du révérend pasteur Ekofo. Ata ba joué yango. Bana biso ko ya ko récupérer même centimètre. La preuve venait ici. Balmo ba jouaka Alsace. Ba Strasbourg bani tala ti lelo. Ba venir à Strasbourg ya na kombo ya Balmo. Mais au moins la France a récupéré ba bien aye, ba mboka na ye. Vous comprenez? Ba ko pe wa tchane au moins mundele. Lelo a plus avantage. Lelo konani président ya Rwanda zo yebate. Au Moni, Saddam Hussein, le vrai président,
président libyen Kadhafi bandima kate ke un jour kaka ba multinational o bazali ko kangamana bango bakoke ko bongwama tala ndenge babebisi Libye tala ndenge babebisa Irak alors que Irak azaki enfant chéri à États-Unis bapesi arme nyoso po ya kobunda na frère na ye Iran mais na dernier mito moi makomba ça bango donc président rwandais na Kagame aza elongi lokwa girafe na tala na okara kanda so na talpe il ressemble à une girafe na démarche na ta na moni batie les tapis rouges ba jour na bina zata na bombe na kide ko mi boa kakanga na eto kufa parce que je n'ai plus rien à perdre. Ça va pas si je me vote. Ah de yaya tala likamo mabele et ça la passe mais eloko na sengi na bande ko na nyoso tole la problème ate mais ko za ko biso to ko seka et koza la bana na biso na senga ki émission moke bana na biso nyoso bazali awa na monde entier bana ba congolais ba kene na armée pour ba ko servir mboka na bango ba ko récupérer ba territoire wana parce que tout ce monde là baza corrompu ba osala na les loyo ba député bani tout ça ils sont tous corrompus hein et puis ba iba mbongo mukete ka ba million kaka ba million toujours même beaucoup de choses riches. Il y avait un blanc qui m'avait dit, il y a longtemps, dans les années 93-94, il m'a dit, j'ai été arrêté, hein. J'ai été arrêté, comme banal comme ça. Allemand, bah, il déposé un book à mon fallback. C'est côté allemand, non, français. Mais, au pays où on a tout fait, solo là, avec aux origines, comme les origines à Congo. Ah d'accord, tout soleil. Moi je suis né à Congo, à Mwanda. Votre pays est vachement, retenez le terme, c'est un pays vachement riche. Mais, nami to bois le quoi nso kwa kwe, mutu amtazo kata parti na ye. Tanga lobela nga nanu mubuta keite. Mais aloba déjà phrase ke ngo nzoko akwe. Donc mutu na mutu azo kata parti na ye. Vachement riche. Tala mon a utilisé. Et à un Congolais qui nous va vachement. Votre pays est vachement riche. À ça, mon vote. Vous comprenez? Si les loyaux n'a pas ça raison. Tata Mukolo. Tant que les cas, j'avais au moins 28 à 29 ans. Mais aujourd'hui, Nako Mukolo, c'est qu'il y a comment sous deux fois Mukolo. Mais à mon vision, les Akimusikake, Congo, Mobutu pas après mon départ, ça sera la déluge. Les autres, tout le monde. À son vote, pour aussi dire ça, son obilo pesa sikoyo, président de la République en conseil pour Azali, Moto Yoyebi, Oyebi Sainin. Félix, ndima loko les alaki, papa na yo, Kabila le père. Ndima kukufa pona mabele ya mboka na yo histoire na yo kotikala kyo ya kolanda ba Weston ba John Love ona biloko ya mokili kotikala na onde kona ngai okokota na histoire te ya mboka tu as trahi la nation Lucas se ressaisir un autre jour tu parlais s'il s'agit de mourir à cause de mon pays j'accepte mais tu n'as pas accepté parce que tu appelles les sanguinaires là, tu l'appelles, le bourreau des Congolais, tu l'appelles mon frère. Au sommet, on a appelé Nilotique, n'a bantou à cause de ma frère. L'obé langanan. Et rôle ni yozo joué wana. Margué ba multinational ba si manaye. Mais jouer ta rôle à Lumumba. Hein? Jouer ta rôle à Lumumba. À Kata, président Baudouin. Roi Baudouin, parole. Pour le boya sagi na ngona motema na ye. Yo shikoyo, ba jou apesho mwasi d'origine rwandaise. Ba osola na Kinyarwanda papa, yé na butu aye ko souffler na litoi. Yo pe na sentiment on dimi na yo. Bande kono bazo kufa. Il faut bato akufa na kamwena sapunde po ndi baki bato akufi.
na bando mususo bola kisabiso pa bato bakufa boke sinzamba ako soutenir bino bo bando tambola lokwa kaina kaka boye mboke ezokende mboke sekei bazoboma bandeko na biso nous ici lokwa tozolela biso 3 fois tout le monde a normal parce que bando na biso bakuna ye moi vie eza bien andimi na ye mais bozela tant susu beaucoup les alliés beaucoup les la beaucoup simba mitu. Voilà, on les alliés conseil gratuit. Le pays nous appartient. Biso nous tous avons Mboka, tout ce Mboka na biso boité, tu vois. Tout le monde azolé là, hein. Tout ce Mboka na biso boité, vraiment te faire face na makamboyo. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Comment on mboka penza mobimbezo qui est non ka boye pour na ba intérêt à bato misusu. Mais bon, je vote moi 2 personnes en pote ça na biso. D'abord on a pesi 2 grands combattants au bazo bunde la mboka bokechu wa yambo papa kende liboso. Peut-être yonde mtoko libérer mboka wana. Yona aleki na yeso. Donc vraiment naza ko soutenir bino. Peuple mokonzi na koya ko s'adhérer na peuple mokonzi. Na ozala adhérent poto bundela mboka wana. Ata liwa après biso bana biso ba ko récupérer chaque centimètre ya mboko ekendeki. Tala nanu. Obatonga ville moderne. Na kati ya pays oya binote. Et salama nanu nulle part ailleurs. Belgique eza mboka muke. Pourquoi Belgique a joué à Valenciennes à Toga cité moderne pour na Valenciennes vanda on soit qui tote hein mais pourquoi Belgique habite que bon a joué pour na tongela bino banda koana non mutuna mabele na ye France a joué mabele a munene Belgique a joué mabele a muke Luxembourg a joué mabele a muke. Mais tu as discuté que puisque France a mené photo kabola munda et puis ba ponika côté yo ba minéré zali et zala ya bango. Ozomona. Donc naza makambe belé a koloba. Oyebi tango yo ba américain ceux qui sont sur ba yaki. Est-ce que parc Virunga za vendi? Et pas américain moko. 10 millions de dollars à Soba Parc Virunga. Na boule que na sa parc a okuta biloko danger za na se. Ba Amerika ba kite pona ko aider biso. Ba ye parce que kombo ya mutu wana na bosani na deuxième émission ngana yo na ko yelo koma mutu wana za américain. Aza multimilliardaire. Asom yende mutu a financé ba makamunyo so ba armement banini pour pas combattre le Congo. Mais attention, dans les jours à venir, Rwanda, Ouganda, bakoya kokutana kuna taba lukaba we la richesse, guerre ko salama ya danger. Na prévenir bino. Na kaisi na parlement na bango ba utoloba yango. Na lobi na yo, ba Rwanda na ba Burundi na ba Uganda ba yoka na kate. Ba Burundi na ba Rwanda ba yoka na kate. Ça dit guerre ko sala manakati ya Congo. Mes frères, beaucoup bananga ke moi mbalo to kaisa ke bi politique te. Ti ba Congo ba kokima nzamba kotika territoire ne kozonga ya biso. Biso kutu te. Bango misato ba koya kubunda bitumba ya somo mutu na mutu akozonga na mboka na ye. Biso te. Balinga na kate ba umisa na lobi no lelo na mayelo yanga na ebike libération ko salama bango nde misato ba ko libérer Congo ba ko bunda guerre to ko connaître perte énorme ya batu mais bango na bango mutu ko zonge pa na ye ozo comprendre basi ba bunda kati na kota ba kisangani kuna mais soka na ba zonga ki mutu na kwena ye batika Congo pour les il faut appeler ça Rwanda il faut appeler ça 10 milliards lelo Félix azobo ya kozwa mbongo wana azo ede bango bato bakufe belé ye mutazo ede bango pona communauté européenne et ça la enquête sur les morts là hein
ye azoede bango mpo batrace wana toyelimwa. Côté Ouganda ndenge moko bato bazoboma, Félix il est là pour aider que makambo wana oyo bango basala et salamate justice et salamate. Rôle oyo Félix aya yango wana. Félix n'est pas le président du Congo. Président du Congo eza Kagame. Omoni preuve de baotambola na tapi Kagame liboso ye na sima. On dirait comme si lui c'est le premier ministre. Vous comprenez? Mais tous en suscité. Naza ko aider bango ba kota. Burundi kota. Rwanda kota. O kota bako welela bomengo ya Congo. Bako beta na masasi bango na bango. Tango guerre koleka bako kima bango misato bako zonga. Tokotika na pena mais toko connaître perte énorme ya bato. Mboko ale kozala savate boisé. Bato wa kozala te. Mais loko eza mabele na biso. Toko récupérer mabele na biso. Mais Félix yo. Au côté la combono kozala ata venu mon côté. Que voilà, Félix fut le président de la RDC pendant autant d'années. Comme on kozala te. Petit Kabila wana. Kanambe. Kombo na epe kozala te. Kabila le père aussi. Kombo na kozala te. Po ye mutaya na batu wana. Pour l'amour qui a président de la République, a memé la biso ba Rwandais. A ju pendant bokonza ba soda nyoso Rwandais. Est-ce que violence zaki intellectuel a yeba quitté? Vraiment. A yeba quitté. Il a mérité sa mort lui aussi. Voilà. Il a mérité bango nyoso même bembele ndenge zakawana gombe pemena ndako nanga. Na senga baraze yango. Ba mérité te. Kabila le père. Kanambe le fils. Fati Béton. Papa Fati Béton. Etienne Tshisekedi. Bakombo na tout ekoexister te na ata balabala moko te ekozana kombo ya bato 4 wana. Bandeko na bolandanga bakombata bolandanga. Oyo nazali pe lokola ndeko nazali lokola te na ndeko na bino. Na pe leader d'opinion. Na sengi bino. To continuer ka ko sala ba vidéo. To continuer ka ko tia makelele. Makelele a peso déranger bango pe. Comment te ba changer makambo chaque jour. Ba ya ba sala boy. Ba na mboka ba telemeli. Boketso alobi, Kinganga alobi, Eso alobi, Kishasa ba alobi. On va changer position. Voilà, tout ça change mon photo pour bandeko. Vraiment nana motema pasi. Na olela na sia motema. Na lokwa meme na minute oyo. Oezoleka ngana tala ka oti 4 du matin. Je salue le pasteur Konde. États-Unis, Joël Konde Mbote. Petit sœur nangai Tatiana Osango. Bambote Belé. L'autre Joël Kombe. Bambote Belé na Kishasa pas ozali. Et puis bando na biso tous à la peine à tranquillité. Bangolais ba aider ba Congolais dans ndenge ya mukete. Oyebi ke armée angolaise tous les Congolais. On aura besoin de tous ces Congolais là qui sont bandana ba généraux na loi n'Angola. La plupart des généraux sont des Congolais. Armée mobimba. Immigration mobimba. Oma peda boya alo banana Portugal mo nozo comprendre biso na lingala biso mona mboka ngai pa na biso za na bumbwa na yaka kana tina lukanzela poto me makabi bongo na kota armée na koma pe gradia na zwaka mutete ya danger na ko ko ke de poto tongo midi poko to na vandi apo na zwaka vrai la bandi ko bolingo to sala confiance na mboka wana Angola ba baza kuna mikonzi basoda baza kuna basoda mpiko o babunda bitumba ba Congolais bandeko na biso ngai na lela bango tongo midi poko pona alia kana bango na zana bango j'ai un nom j'ai une appellation contrôlée na zala kana bango na bisa bango baba ka kitala ya mboka na biso soki bapeso makoki tokokende ko libérer mboka wana soki Fati Béton azaki motema malamu
alingaka solana président wana po ye pas ape moi makila ba congolais aza muto ashaba akokai kosenga lisalisi kuna mais ye président ifa kangela kanda ole abenga président Angola mon frère yazo benga un Tutsi rwandais nilotique mon frère nandeni frère na ezali Sassou Nguesso même président Sassou Nguesso je m'adresse à toi pourquoi ko annexer Congo ya biso te komaka Congo moko pourquoi Sassou otika biso boyevo okwe kotika Congo ndeko bandeko na po yo pala makila ba Congo Kinshasa okotika mwana wana yake pa ntongo midi pourquoi olobelaka ye nini le président Sassou Nguesso olobelaka ye nini acha va si ça pardon va si le réalisateur si on a vu que ya mawa eza mawa voilà po président angolais ana makila ba congolais João Lourenço hein ba mo babengaka Jean Lorenzo donc a makila congolais toujours Sassou Nguesso makila ba congolais toujours président ya toujours écolonie muta comme président mikolo ezoya koko ya Sassou muta comme président Gabon est-ce que bien ah bon bana na biso si boko moto la biso moko alenderini parce que ba pays wana mususu ba bando na biso ba toza na tête ba pays wana nous on sera là qui pona ko komela bango mwana Boketu la fille de Boketu là comment elle s'appelle elle s'appelle hein Davina mama komela ba président nyoso oyo Afrique centrale komela bango Davina na tiaka motema mwana ngai komela bango ndengo mesana ko koma yo tozwa yo comme okomaka komela bango ke mabele wana ekoki kokende te ba Rwandais tokokotelaka bango Davina sensibiliser bandeko na yo o bozokola wana Belgique oloba français bien olobaka nani anglais bien olobaka flamand bien meka ko stambola na bamboka wana yebisaka bana ya Congo na ba métissé que il faut tout récupérer mboka po mboka c'est kei Davina mboka kei elika na biso za Davina yo mwana biso mwasi moka ko soa luko libérer mboka wana. OK, voilà, toi aussi ça mon photo. Moi deux personnes dans beauté, la personne beauté pas Andiris, Motonabiso. Andiris il y a 4 pena palais. Andiris Oumela. Andiris Ozama B. Le voyez beaucoup. Ozama B. Ozama B. Bon. Mbote Nandiris, la bière de tous les pays. Toujours, centre des affaires à Wamutaubinga Wazati. 2 fois. Au pire petit nanga, to bandane depuis ba Congo, Brazzaville. Moi, na général, to yebani, to vanda à côté moi. Bien, Yende, yo. Tout. Washington, grand pays. Imbécile na bilamba, imbécile na bilé les 4 fois. Prêtre. Mutaleki yo na azate amona na te tokotala makamatu na proclamation Godard kwanza le full mikiliste kokabaka su bilamba bikabaka bate ponga mona na tondi bilamba te fo pesa nga moko na lingi te bato ya ko flatter yo ngai boinga ko pesa te ko pesa nga Jean Mayaka Pongo au moins garçon akokufa pona politique un jour, il faut que nous fassions une émission à London. Jean Mayaka Pongo, na tine le bambo tebele. Vous avez famille à bas politiciens. Là, Souvemba, Joyo, au moins bateau na otikao. Bateau ba kubunde la Congo. Là, Souvemba, Azali, bac plus 9. Seul Congolais, Azana bac plus 9. Ça dit, toza bateau mayele. On a nous maïle en week le quoi ati lukwebo banano ate na ba to maïle bazana on a pote belé ti en Angleterre ti wapi baza belé to continue Eric Tola l'empereur nous konja Belgique bambote belé oh yende mto kwa fait l'entrepreneur Rijana Chiwara Yonde véritable entrepreneur na mona ndengo ozo futa batu na yo o te o explication te yo lo ba lokute ke na mo konzite
ozaka lokola mutu achantier ndoka patron ye wana bambote ebele na kati ya zwezwe pesa mpe mama na bana bambote ebele kamano colonel Freddy Lumbwena Dio mon colonel alata yoji toujours yoji ya mamoto bambote ebele le jeune premier Big Ansumbu immeuble les hommes mataloko mayibo tolo basuni azolata azotonga Big Ansumbu bambote ebele to ta côté ya miyaki problème ezate papi bosala na kati ya Turquie bambote ebele c'est mon neveu natindelo bambote merci bien. Les grands José Mondele, Papa Bastard, le vieux Gaulois, la première dame de la Louvière, Yaladine Tefo, na Papa Jean-Jacques, mes condoléances, nabi ki bozana matanga beaucoup fisi, ngape na kati ya famille pour na bala leki na yo, mwana nchuka labino ya mwasi, Blandine, Babou, Blandi Bomolo Babou. Et pas aux alines à Luanda, maman bambote ebele. Nalinga ki na bosa na mutu moko, nali suna lo ba kombo na été. La plus belle des femmes, avant na Paris 15e. Bambote ebele, natangi kombo na ote polo ba natanga sute. Ba yo bomo pam. La belle Mitador, Mita MB. Bambote ebele. Mitador Malumi. Sandra Chimanga, Bambote ebele. Edi Schengen, Beauté Abangelo, Bambote ebele. La luxueuse de la presse, Maman Ko, Nangola, Bambote ebele. Maggie Movoto, Lignon Kwatembe, Maman na Galilée Masaya, Bambote ebele. Ngai Mokope, Bambote ebele. Voilà, oya yoki komo na été. Bon. Que de fondanga pas lingo. Des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter bino au nyons. Et vous olanda, oya nyong, oya sana na besoin ya nyong. On a la linga kana ba nyong, na futa kana na reta. Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali France Mobiba. La ville la reine. OK le Luka, Jojo Panda. Jojo Panda, numéro na ezali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai tes services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai tes services. Puis saute dans le départ et Angola le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Ozolanda, Bobenga. Oya achète solo. Vous comprenez? Donc na Lyon vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C, numéro na bango yango na C. Ok, ne pas na bango na Lyon. So vous allez peser Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman Azari Viviane. Numéro na binu yango na eza koleka na C. Oui, vous comprenez le numéro de maman Azari Viviane. Bobanga T, agence Oyo. Koudi Ambote. Si c'est JNT Service, nous avons la promotion et un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et un carton. Dimension, nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30, ils sont 50 €.
Ce qui est pour concurrent à biso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont souka awa. Il y a biso bandi awa et eti awa. Il y a bango souki awa. Donc voilà promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, tu as un carton, il y a 70 fois 41 fois 32. Ils ont 100 € pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion. Tous on a 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 fois 50 fois 50. Ils ont 150 €. Et pas les concurrents, parce que a 160 €. Mais ils ont la même dimension. Tous on a. Donc, ils ont un carton, ils ont miné. Et ceux qui ont la quatrième dimension, dans un carton, il y a 80 fois 50 fois 50. Bissou est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka. Donc, ici, carton à Bissou, on a 220 €. Carton, il y a 80 fois 50 fois 50. Ils en ont 250 € payés à Bissou. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais biso pour la population en Moka, tout ça les promotions et bani awa dans mois de mai, tu en septembre promotion en carton et qui tient à 220 €. Et tout ça na carton munene, carton munene au besoin 100 fois 50 fois 50, bande ko ça on a 350 €. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 €. Wana pona Île-de-France. Donc, on a 300 €. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons à la moko, donc ça là, on sous prix. Et en même temps, on a sous un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc, GNT Service et Yewana pour nous faire une solution. GNT Service, tout ça, l'enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso. Tu as un carton, tu as un compte, il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton. Tu as un carton. Tu as sur carton, tu as un compte, il y a 10 €. Quand on recharge le colis, on a un colis. Quand on a on peut si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font un carton à 50 €, tu as un compte, il y a 10 €. Quand on a un colis, on peut faire à 40 €. Y compris 10 € pour ce qui bison na compte il y a carton. Eh mamé, Ajason, le yenge, Ajason, Achale.